Wanabino, votre humble servante, quoi, et Nitumba la grande. Merci, mais la bonne chose à ta quoi, d'émission, partout dans le monde, na www.polemiquetv.com. Ouais, na moni yanga oncle Kababi, Jeff Asuma mbale qui toque sur côté ma tête boutique les Asuma babi yende makam. Pourquoi pas balobi eh mutema eni tumba tinene lelo na diable babi Irlande makambu. Bande ko batel le même no lisolé à passe pe ya mawa. Makambu vraiment elle est la communauté congolaise eza moi pas si communauté congolaise a bien bazar ya mabepe bazali mais biso za ka pona ko dénoncer bateau ba tambola mabe quoi naza lisolo ande ko moi simoko actuellement à Coxy 28 ans a benga kinga mama et ni naza lisolo nga me mwana le kana télévision ezate soki okoki ko betango ndeko moi si maman na ye balingaka ye bakutaka azana âge ya 8 ans tant ba fiancé maman na ye azaki na âge ya 8 ans et sali ki ba fandi na mobali ya maman na ye ti ba fandi akoli akomi na 14 ans mobali ya maman na ye akomi kolinga ye kokote na chambre na butu tout al bosso donc bien viol parce que tout al bosso ezaki vraiment la volonté na été bon azaki surpris ya komona papa na ye mobali ya maman na ye dans chambre et roi maman azaki na zemi ya petite sœur na ye ami atikaki a se laisser faire et pas papa na ye babimaki na papa na ye pour na ngana ko benga ngo viol bon toutefois le quoi lobaki te dans ce qui bon habité ceux qui ndeko moi ça linga kito wana ezo dépendre kana ye quoi babimi na première fois azanaka 14 ans et sali ke ero comme habitude na butu bon là la maman quoi c'est na zemi a ye papa tiki maman e kota na chambre ya mwana ya mwasi na ye ayebi ke wana mwana mwasi na ye et puis mwana pebi ke wana mobali ya maman na ngai donc ba yebana kin ba identité quoi et sali ke tant maman ki obota mwana na ya liboso na papa wana tant batika ki fête na katandako papa comme maintenant moi na moi c'est la moi na mobile des fois na salon des fois à memie na kit des fois donc comme au sala amour à gogo na kati ya ndako ya mama na ye ti bazai ko continuer ko comme na habitude akoli nango basala kango mais ni mutu mote a sipsona bango mutu mote amona bango mama pe a sipsona te mutu mote ko a suspecter que non na mona ka ezakite ba fandi bongo même ndakuna maman na et ça dit que ndeko mwasi akoli azu diplôme papa habité naza na cadeau ya ko salela yote nazo sela mwana na ngai fête ya munene lokola azu diplôme d'état na ena sela fête en tout cas maman monaki en tout cas mbana nga mwana nga mingi maman za ba témoignage même pour na papa na entourage na ena bandeko na e na en tout cas mobali nga mwana nga mingi nzamba pambola mobali o vraiment nzamba pesa mobali mo malamu azoka soya mwana na ngai lokola yende abota mwana na ngai mwana pe bazana affection makasi na papa oyo en tout cas femme ko mwana nga ko bala papa o va falia mbongo ya mwana oyo parce que azoka vraiment en charge de maman zaki plus na confiance ya papa wana papa moi va continuer mwana sali ka université maman bi mwana sala kuti papa bi te mwana fa sala droit mwana za maele mingi il faut à ça la droit mwana a continuer université a commencé la droit papa landara mwana tina université ezaki sou ya amour ya ndako te ba comme même na ba hôtel a que na zu mwana classe o te tam sou ba fixer rendez-vous quelque part to kutana place boye to ba fixer rendez-vous na moi ba kutani o ba sala ba sali moi pe papa comme avant soit moi na comme avant na ndako ba sala na ba sambla mama papa na été papa no bandaki ndé musala na ndako ba solo la raté na ndako ba sota ki papa na mwana mais le grave na tuni ndeko mwasi
alobi mama tumba mutu moko tatika ko suspecter biso parce que tozako ke musika mutu moko te a suspecter biso tozako ke ne musika to ke peut-être net toza net ba fanda na limité bana ke kutana na musika vraiment tamsu ba bon marché ba lemba côté dans ba musika quoi côté ba baby bango te et ça que moi na kokola na moi na mobala mama na ina kati ya ndako. En tout cas, ma maman faut être vigilante. Tant que na moi na kati ya ndako, il faut la ndaba art nyo sur les kana kati ya ndako. Chose grave moi la bi maman tumba na zako kama ndé nini. Maman na nga tam komota tuna ngai. Atam komota suspecta nga tonta mende nyo za na chérité. Magrage na komé nango. Ba bon ni moi ba no bani en tout cas ndeko moi na tanga komone ezate parce que moi ba ndeko X. En tout cas, moi, nous avons un amour malade, vraiment. Allez, maman, mi balité. Mais je développe, moi, je suis en masse. Mais au moins, moi, ma belle, mi néné, excusez-moi, un terme, pas moi, la poitrine, quoi. Moi, je développé au jour. Il m'a dit, comme moi, il y a un peu de compréhension. En cola, vraiment, parce que moi, en cola, on dit que c'est moi, mi balité, moi, mi balité. Tout ça, on est à ou à tout faire, en tout cas, moi, on a vraiment témoignage qui est bien. Pour na mwana na ye dans une confiance plus ya mobali na ya mwana y a pas ces années bande ko batali y a pas ces ali qui non mwana azui fiancé papa boki non fiancé on noté akoma tu na fiancé osala kanini oze colonie na banjo compliqué papa c'était maman papa moi ça colis les deux mois biso tant que fiancé ça qui na 26 ans. Et moi, comme na 26 ans, je suis fiancé, c'est normal, tellement on a coûté à coller les mobilité. Comment on boit mon ababi, t'as l'ingé coloté, colo bazar ba problème, bazar qui ba yanzi, voilà. Ba yanzi, bazar ba makin tsudi, bazar ba problème, bango, na l'ingé ba yanzi te. Oh, bon sobité. Mais comment y est moi, je suis fiancé, na yé papa, na yé qui nous t'aime, mais na moi, na boy. Tu étais comme ma bête, t'as bien d'alinga, moi, na mingi. Papa a téléméli fiancé wana fiancé pa bingaka na mwana funa bala mwana wanti bazo ba même que mwana za vierge ti azo ba que mwana ngozi mwana ngaza fiancé wana ozu mwana ngai aza vierge aibi mibali te mama lobi papa parce que na ye moko aibi ki no mwana za vierge te parce que ba fille qui bazan ba vitesse tant avant bima déjà na famille bazé déjà ko bima déjà ba quelque part ba fandra déjà bazara déjà mais il était mal ka bon à la quinoiserie quoi mon bébé moi tout na teke on na bima na habita coûte déjà moi na zane vierge mais maman azo ba maman pas fiancé en soi c'est pas que maman bazo ba ils ont un sens t'écoute moi na kutu donc dans l'état mo boye de faire l'une ka moi na apprécier ka bon on aza mais bi ki bon ki bino ki bon ki pa ngote so mta craquer mutu na iti position so coûte dans l'une ka bon akipete ko yo zandenge ni alingi bolungisa na ka bongo ti ba matata ba telemi papa e konzimba ai bon loka bolindimi abala moi ça moi madame X palobi bon ça va un papa kingani à lobby qui non beaucoup ya jubo ba sali pe ba programme pe bien les akaka coutumier ba sali ndebe za la gara civil pe ba sali ndebe za la gara pe ba coutu pe na misu ya nzambe tout ba sali origine bon na misu ya nzambe liba appelle ka ele ki mona zu moi ki mena ndaka libala fanti mon comme ça ta ka appelle ya papa na bango a comme ça mon appelle papa bon fa ben ba no tunaki mais pour c'est pas na bengi ba yarbe pour na nini à comprendre que mon papa ce yanga solo là il faut déplacer mon ba comme suspect habite ceux qui bon quoi ba na peut ba comme maele belé a changer combo na numéro à papa a tika 00 code tika 00D pour mon balné à mon teke ça appelle à papa ici na za pour ça to kutana na yo to benga na samedi na ba 16h to kutana za makamu yo ebisa yo mwana bi papa mais nga c'est sûr que non asina bali na ba o to sala ki on déjà et si là papa depuis l'âge de 14 ans et ça ce que les nous a moi ça comme l'âge à 28 ans 14 ans ko bimaka na papa na ye ni mutu moko zo tant ko suspecter bango ni mutu moko te suspecter bango na ndako kaka maman na ye papa bengi aibisi bon ma fille anaza bezo to kutana na yo quoi na ba samedi to kutana ba 16 moi na ça quoi boya
papa insiste bon papa ça va na oya esi mbali na naza maman musala babenga ba stage mo bona côté demande bona musala mais boss ngai singa ina leka ba samedi ba 16h bona habite mbali pa bise ça va quoi ça maman musala pour mes ates chérie ko kende ça maman musala c'est bon moi na pas bon ami à qui rendez-vous ba papa ça va papa naza place boyo ça va tokutana sosimat sosimat bato bana kini kwa biso sosimat mamni za kuna sosimat bakebe na sosimat ba exemple ba restaurant exemple un flat kuna exemple mama bebe kuna sosimat bakutani bafandi bon papa ebisi mwana sikoyo yo ndenge obali bongo okomi ko éviter nga ndenge nini ngai na okoboye mwana bite papa nkanga sina bali na ngisu te soki bona oyebisa ngo mama komande nini na sens te papa nga ngisu te ezali suma miso nzambe tala lelo ndenge okomi sivi na ngai nga na koma zanga kimia libala na ngai papa lobi pas question oza nyongo na ngai mwana bisi papa nga za nyongo na nebi oza nyongo na ngai nga na koti ko bongo te mbongo oyo nga na tangisio classe papa biso na tangisio bana na zona âge à 8 ans na tangisio tie primaire aussi ici au côté secondaire côté maintenant tangi université lelo communauté ba ko bongo za gradué na mbonga nani tata na asundola kutawana na kazi mama na yo ozama moza malédiction de papa njo gangela mwana ozama moza enfant bâtard banjo finga mwana oza enfant bâtard mwana basundola ceux qui lelo ngana pesa ko valeur oza na ngoto ba komo respecter yo pona ngai na tension classe na vie na ngana suna koti na tango na tie pona vie na yo pour lelo za mutu lelo mobile wana sora linga ki opose ki universitaire au komi na titre olo bakina papa nga lingi susté mona yeji sabi papa non pe mon papa ou bien la gang va bakanga biso parce que na respecté mais c'est comme si ils ont mis en place qui papa te ou bien soit naïf sango maman nga ko ndima kana za laisse que na comme na zemi papa bitin bon ceux qui boka ce ko linto tika to sala kasipula mbasuka bo skizinga en terme bandeko batali albi ce ko linto tika kasiponga na tika na yo il faut ka lenga na coucher na yo mona bi papa nga za mo se libala Aza mosa libala na ko sala ngote na mosa balinga na mbongo o de so saki na sambela rapele se nzamba limisa ngayo kasi na balimbisa ka bongo ndolo binzamba limisa nzambe pa limbisi yo mona bi me papa au juste abi au juste ngai fona coucher na yo kasi pona lelo kaka pesa nga chance to coucher na kasi pona lelo mona bi papa na ebite te ma insista biso bongo kedete ceux qui bon na trozala okende pa moté pour même so gangi na bakina za mwasa mwana nga aza mwana ya mwasi nga batu ba konde ba poni depuis kala wana olobaki pa batu ba komuni même so bi pa mutondi mwazati nga otambo na nganje nozo ba avocat yo na mama no bo dépendant na ngai atoli muto akora yo azati le inutile mama tsaka to misala nango mwana lobi mama tumba eni tumba na koka esuste tema alobsenga mingi ngoke suste na ko céder malgré no nazo céder nazo lela papa za kutukuna te nazo lela vraiment na céder afuti chambre to kutu wana tiki mobile na ngana ndako to kushine peo ça va merci azuma mda mbonga zaki nga pesa ngoso za benzo eloko ko banga kate ko nyoka mate bengangai quel que soit problème on se zandenge nini benganga na za pour nous soutenir yo na mobali na yo ko banga na ote quoi mon appel ça va na yo ki merci papa nzanza zo kinda zo lela kata taxi akomi na ndako mbala tuni mais neni bando kineki ti to komi 19h to kende 20h ma chérie obi que to ba na peine vraiment bando kende depuis ce 14 ce qui est ni nous avons un héros vraiment habité papa na bon qui téléphone tela coûte ba ibaki nga téléphone na ngai yango moni muta ibaki nga kanga ki yango ba mibi bazo ba landi ba zuta na récupérer dans un associate et ba ibaki nga ngonde ba ki ba na zaki ko zela moi mkie ba elingai téléphone nga betka lokuta bas pe na lokuta bino mo boyebika bas na lokuta bo changer ba maman bo ça effort changer boza bote moi vérité peut ça la rappeler moi bien moi vérité ça la rappeler moi bien na kati ba couple
ayebisi mobali na ye kena fala ba vérité alobi vérité te akosi mobali na butona azolala te kolela na kolela mobali c'est mais ozolela ni bayibi au téléphone mais so retrouver téléphone on se connaît ozolela sous na kati sana moi ça mbane vérité eza te abi na banande nini na banande ni to coucher na sina bali essaye nzambe na osala ngo sous te mais papa nazo kanga malanga kaka na bibi na ye parce qu'on parle nga pe na pendant la nuit akomo linga sous na coucher sous na ye parce qu'on a comme ko banga na te papa nga salinga nini asalinga nini nazo mona sangisa papa na mobali nanga na ebité abi mama eni la grande mama eni tumba na ebité na sedaki na kata mariage nanga na sedela mobali wana mobali nanga ndoka libala ebité mais siko depuis na sala ngo na komi ozanga kimia en soi na komi ozanga kimia na ofanda boy na okanisa moto sala nyos to sala kute na kipate même jour de vierge na kipa kutu te na beta pe lisolo kutu te mais oyo quand na seke na kata ndaka libala na ngai nde komelinga culpabilité la TV na ngai ce qu'on a zoé baté na sala nini mobali nanga komo tu nanga ernyos mais on a un problème mais au comment ofanda boy ndenge nini ozana problème osepe na libala ngote avant nous avons vivre bien depuis quand on va au téléphone au comment mal à l'aise au comment qu'on fanda boy aux rêver au comment qu'on la ernyos surtout que sanga maman tumba na kendaki et pas maman na meki na bisite na kino pas maman na meko bete kama na lisolo mais na bete ko lisolo ya ngate tela coup de camarade nga non moi ça papa na bona bete kande lisolo ka kiza pa kama mais ça te faut funda funde pas maman maman on fa camarade nango normalement fa funda pas maman na bango parce que ça en sens télé so azuisi mais camarade na tesi ba paramètres nyos abinga imoko inde le tipa maman na nga na ndako na comme na kuti papa na nga pa zaki na ndako père adoptif na nga zaki na ndako siko na banande ni pona bisaye ba mbinga pe bien papa pe ba semblant ambinga pe bien siko na banande nini pona bando bisaye nazo linga na loba mais nazo kokate nazo kokana nga koloba te na mobile pe na ndako nazo kokana nga pe koloba te eni tumba la grande nazoyeba te na minute osko na sala nini yango ntango namona ke ozobeta bamasolo na yo na bato bazozwa yango basolution bazozwa baconseil na baki te ifo nga mpe naleka magrite naza bamona ngai te ayi abibetelanga lisolo na nga oyo naza na besoin baconseil na bango naza besoin baconseil na bango esala nazoyeba te nasala nini nazanga kimia ya libala nazanga kimia na libala depuis jour na kati ya libala na coucher na papa na ngai père adoptif na ngai na kati ya libala na ngai nazanga kimia na donc même na mobali na ngai ata soki tokoma même soki tokoucher na mobali na ngai naomona kaka ondire lomo ezozanga ngai donc c'est comme si affecté nga makasi affecté nzoto affecté nga makasi nazoyeba te yango ndeko na bino aza na 28 ans donc moi na bino leki na bino aza besoin conseil na bino alobi eni tuma bete yanga na lisoba balandi pa bala na 3w.polémique-tv.com na biki émission la na matro eni ba nyeso bazwa temps ko la émission oh naza besoin ba conseil na bino ndeko na bino moi na bino aza besoin ba conseil bo conseiller parce que nga cause limité mais bino boko aider plus on a ba conseil na bino ça ra bien tant bobenga kana 0973 0970 047 370 mais on a affiché et ça ra bien tant bobenga nga pena baté na ta bande ko lobi bonde ko lobi bonde en tout cas na moni sala boye en tout cas ce pe et ça me rappelle nene lelo bobenga opesa moi na bino conseil quoi petite tiers aza besoin conseil na bino yango asengi lisolo na ye ebeta mapa bande ko bazolanda yo dis chance à kolanda émission o ndeko na ngai mon frère ma sœur o dis chance à kolanda émission oyo landa lisolo benga conseil no ça la bien pour ndeko moi o avu na kata libala na culpabilité ya mobile ya maman na ye hein et culpabilité la tine ndeko moi si quoi yango azan besoin ba conseil na bino. Merci mingi na bino so besoin ki tant kolanda émission na www.polémique-tv.com wana balobi 0033 ka code quoi 0033 babi Antoine Chiga pourquoi pas balobi
hein? Anya mwasi kitoko, anya nzela mini mwasi kitoko, ani alobi, eni tumba mwasi kande lo sambo. Biso bana papa simo kimba nkamba nde makambu. Alobi eni tumba bongama biso tozo ya tikamba nde makambu kala mingi te. Boza abi mwasi mabondeli. Na bosa na mutu na ko bosa nte mutu nga de longue date. Letisi Madilu. Mutu nga de longue date. Letisi Madilu eni tumba lobi ya yo yangwana balobi bibeba zibeba. Papa eni tumba la grande Adrisha motomètre. Papa moi naza besoin conseil. Alobi asala ndenge na kati libala na ye. Asala ndenge culpabilité lati muninga elati ndeko lati mwana. Zibeba zibeba. Conseil no esale pe bien ti. Wana to monani bongo à la prochaine émission qu'on a numéro musu ya Sikabai.